oh Congo, toi paradis. Congo, terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba peko kawana, motema mabe toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango na sengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo. Congo elonga Marabeleli yo Masia Yesu, itaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, egoisme, ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi ndeko bomana, Yesu nzambe nanga okeinde wapi Yesu. Lobali le maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa kimia na yo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Merci. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala eleki misa ya bato ya français na bato ebele eleki misa ya latin eleki misa même ya espagnol pambate na bosolo na politique officielle na lingala mwasi ya ndunda receveur mama maleo aba mécanicien bato bazanga misala bato bazanga maloba bazwaka esika pambate ate to mi constituer lokola molobeli na bango. Alors awa bozolanda biso na Bujumbura na Malawi na Tanzanie na Afrique du Sud na États-Unis, bozolanda biso na Congo central na Madimba na Songololo na Luozi, bozolanda biso pe na Mbandaka na Yakoma na Bwende na Lisala, bozana Bumba, bozolanda biso na Liangola, topesi bino nyonso mbote bato bazolanda biso même na Libenge mbote na bino tozoliki ete tolekisa bangonga malamu, bozana Mbujimai na Kasai, bosolo na politique ya lelo e bandi. TV moko bato ebele, TV za radio te, l'actualité politique dans son ensemble et ça a évolué vraiment te. J'espère que on ne sait pas se répéter trop ce matin par rapport à l'actualité politique. Pambate semaine où tu koleka boyebi ke mokonzi mboka sengaki dossier à makamba prorogation et à où est l'état d'urgence et qu'en niveau assemblée nationale ba député ba salaki yango na mobimba atako bazaki nyon sauté 60 assemblée nationale Sénat pas sangalaki mais ba pesi maboko na mokano wa mokonzi mboka ya repousse état d'urgence coup de chapeau démocratie za kotambola yango nde ya moto ya lokola information arrestation ya ne mwana ntemi au chef ya Bundu ya Congo Bundu ya Mayala azalaki arrêté na ba circonstances au bino boyebi. Nous étions là parmi ba première personne à informer bino par rapport à cette arrestation sur YouTube également parce que boyebi que même en tant que l'activité loka moki intégralité na ngozali na YouTube comme mesano bosolo na politique officielle akangamaki na weekend ye na ba depte na ye azalaki na moins choc na niveau ya mutu mais l'état azwa ki soin na ye na hôpital cinquantenaire finalement azalaki na commissariat provincial ya ville province ya Kinshasa de bomona
ezali na bilili mais na tango nde toza koloba boye moto moko ya bundudi ya Congo bundudi ya Mayele azali te à moins que nouvelle information ezala ba depte na nyonso bazaki rapatrier na Congo central parce que ba négociation za ko salama entre ba ne Congo na ba autorité ya Kotoyo mokonzi ya mboka atie pe maboko pona kimia bakamati bato wana bazongisi bango na luozi pa ya ba famille na bango esali malamu kasi mwana ntemi information à moins que évoluer toza na information que mwana ntemi azali bel et bien na CNPP akelaki na CNPP pona basala ba examen soki akozala na problème akozala retenu soki azala na problème te j'espère que akobima bakonzi bakopesa biso suite toko communiquer bino comme d'habitude. Alors l'actualité également ezali dominée par rapport il y a accusation porte plainte ba porter plainte moko contre 4 personnes. Je parle de 3 journalistes et un honorable député provincial, il y a ville provinciale Kinshasa. Ngai pe nazalaki surpris ya komona yango na réseaux sociaux les samedis, mais makamonyo sezali rassuré parce que na moni plainte, to moni yango na moni kombo na ngana kati, alors il fallait na lotana na ye balikambo yango eza nini. Na koti na samai na loti na butu na moni penza mobimba na moni mobimba ya dossier place outil place ezali ko kende makanisi ya bato ezali nini balingi basala nini pona bosolo na politique balingi basala nini pona ngai nzambe na mawa alakisi makambo yango nyonso naza na ba détail nyonso TV za radio te. Mais avant de continuer bosolo na politique esengeli boye bana yebisaki bino bitumba ezali soki nzambe a élevé yo ça je le sais makambo na zolo babino pe boyebi quand Dieu élève un homme a yebisaka ete ke okokutana na mabaku na nzela metango okokutana okotana kati ya nzela ba épine kozanga te. Nous sommes appelés à tenir jusqu'au bout. Ba attaque ezali de part et d'autre na bande ko yebisabino depuis la semaine passée et puis j'ai sollicité votre soutien surtout na plan ya prière ya ngonde leki makasi. Merci na bato nyonso bazo continuer ko bondela pona ngai bolemba yango te. Nalingi na rassurer bino eloko moko soki politicien moko soki moto moko aye ko yebisa bino alobi na bino ko Israël motombo azalaki epa na ngai aki osenga ngai mbongo ayaki kosala ngai ba chantage pona pesa mbongo ezala moto mosusu ezala politicien ezala ndeko na yo soka yebisi yo kondima ete boya makambo azoloba nazali mwana nzambe mosala una koti yango non pas pona gagner mbongo nazosala yango na apostolat moke ya mbongo bato bakofuta po baleka na émission ezali misolo ezo permettre bandeko oyo bazali pembeni to somba caméra po to sa musala naza na besoin ya ba caméra naza na besoin ya biloko ebele po te mosala ezwa lisusu makasi lolengo biso tozo kanisa. Mais jusque là nan tozui soutien te nazo likete nzambe akotinda ba Joseph ba oyo bakoya pour na kopesa quelque chose. Prochainement déjà to bandalem so mokolo lobby na kopesa bino numéro ya banque na kopesa bino ba numéro ya téléphone ou esengeli botinda M-Pesa botinda Orange soki motazali convaincu que boko kopesa biso maboko to sala chaîne à télévision soki bo décider to ko sala yango na kotiela bino makambo nyonso. Pona makambo bafundi ngai na koloba yango te dossier za na justice, je préfère rester calme. Bako confirmer plainte lelo selon ba information toza nango et puis to reçoit convocation tant que ko ya lobby to ko ya mercredi. Nako kende ko répondre le ko la responsable soki ba bengai. Soki nazongi te trésor kalafa ya ko sala musala parce que to yebi nazana confiance na justice nazana confiance na ba juge na biso ke makamonyo se ko sala mamalamu bako kote la motote bako tanga des droits tozana étoile de démocratie je pense que makamonyo se zo le kamalamu tozana besoin ya kimia moto moko te na kosalela ye mosala nga na kosala mosala ka pona république les journalistes n'a pas d'amis komesa des infractions na yibi mbongo ya moto te na escroquer moto te na fingi moto te na tikali obe na kati ya mosala soki moto ayoki pasi na makambo elobami droit de réponse ezalaka soki droit de réponse ezate droit de réponse ezareki na mosala elingi koloba boye soki toza na kati émission moto moko aye afingi trésor kalafai to alobi mabe ya trésor kalafai pendant 15 minutes soki trésor kalafai alingi aya kosala droit de réponse eloko liboso to kosenga ye kende ko visualiser vidéo oyo lobi ba atakaki yo soki a visualiser alobi yaki 15 minutes biso pe totali to kokani ezali 15 minutes étape ya mibale ezali akofuta mbongo te eza ofele akoya pamba te to ya kolekise kaka 15 minutes ya pamba ndenge na salaki na papo ya IDPS mokolo ya vendredi mais soki alekisi alobi kalinga loba pendant 1 heure tokolongola 15 minutes wana 45 minutes etikali esengeli afutela mbongo lolenge makambo etambolaka. Je pense que na fixé opinion par rapport à ça. Alors avant to yamba ba invité pour na kolobela maitali lelo bovanda kimia bofinga motote bo s'attaquer na motote ngainde ndeko na bino bafundi pour na mosala oyo na poni
bozala kimia eloko moko mabe ezate na okende ko répondre soki likambo ezali na koyebisa bino soki na ke ko répondre na convocation nazongi te bakangi ngai bobanga te trésor la kosala mosala nzamba kobundela ba juste avant na koba eza pour la première fois nazo témoigner sincérité na ngai pa ya nzambe kanga biso place oza toza kosambela nzambe tata na biso oza na likolo mokeli ya lola pena se maloba ya bato bazanga maloba yonde miso ya bawe bamonaka te yonde mobundeli ya bato baza ba faible oyebi motema na ngai mobimba oyebi ke nakotaki mosalo nkolo pona mbongo te yonde opesinga likaboyo na ndimisami na motema na ngai mobimba ke likabo opesinga eza pona kosalisa mboka naza mwana na yo mokolo moko te nkolo ndenge na yebisi bango awa nakenda na sima ya politicien moko pona koluka mbongo kasi oyebisaki biso na maloba na yo bakomema biso liboso ya bacours et tribunaux me yo kotika biso te ozala na biso toujours tala lelo oyo pona mosalo nazosala malamu kozange te nakotisa kanyaka na kati na sali yango pona mboka na yo oyo opesi biso Congo bato bazwi mokano ya komema biso na justice na likambo nkolo nga na yebi te naza moto naza na bolembu nakoki te yokela ngai mawa Seigneur Jésus-Christ natiki bitumba nyonso epa na yo yo bundela ngai pote ngai naza mwana na yo nasali mosalo na mosala ya mabete kolo Yesu Kristo bato ebele na tongo oyo babandaki kozela bayebi ke nako koloba malamu me yo oyebi ke naza malamu te oyebi ke naza pe mayele te nayebi pe koloba te nacheli yo motema pambole misho tolingi tosala pesanga mayele makamuni na koloba pona yebi te exactement na koloba nini Seigneur Jésus-Christ bitumba yango yo tango la bandeko kolongwa na chaîne Africa Télévision na senga ki yo pesanga maele opesa kingo na kwa kosala bitumba lelo etelemi lisusu oyo na kosala na sima na yebite yo ndo orienter ngai soki opesi nzela yango nde tokolanda pambola équipe na ngai bawo bandimi ko soutenir likabo yo opesi ngai pambola ba invité pambola bato pe baza kolanda pambola ba veuve na ba orphelin kanisa bana na yo bawo bazondimake okoko sala quelque chose na kati émission limbisa bandeko nyonso bazokanisa mabe pona ngai pesanga pe makasi ya kuumela pamba te kala te yo kozonga soko umeli kozonga tango nazala mokili na saela yo na cheli yo motema na kombo na Yesu Kristo amen. Alors on va souffler de l'autre côté, on va aller de la régie, on va prendre le tout premier élément Ezali honorable Eliezer Ntambwe avec un député Kalonji bakendaki na niveau ya Tchangu bakendaki kosala inactivité bokotala yango ezaki soutien makasi pour la population. Honorable député Ogi Kalonji et honorable Eliezer Ntambwe bakendaki botala image. On se retrouve après pour avoir nos invités sur ce plateau pour entamer la politique officielle. À tout à l'heure. Cadre de répondre à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de la solidarité nationale pendant cette période de Covid-19, le député national élu de la Tchangu, Ogi Kalonji, accompagné de l'élu de la Lukunga, Eliezer Ntambwe, sont descendus à Bibois dans la commune de Lantsele pour donner quelques biens de première nécessité à la population. Première étape, chez les personnes vivant avec handicap, où ces élus du peuple ont remis des kits complets composés de seaux, l'huile, des sardines, l'haricot, des sémoules de maïs, du thé et les riz. Mais aussi, ils leur ont demandé de respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de cette pandémie. Deuxième étape de leur visite, ils sont allés à la rencontre de femmes de ces quartiers où un accueil chaleureux leur a été réservé. Ils ont également fait le même geste. Ils estiment qu'il était plus qu'important de rappeler à la population la dangerosité de cette maladie, d'où il faut respecter scrupuleusement le geste barrière pour stopper cette maladie. Je pense que le message est moko to combattre ennemi au côté de biso na mboka, ennemi oyo comme on a eu coronavirus. Et ensuite il y a appel au mokonzi mboka à Lansaki. On aura Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bozo se rappelait très bien to salaki activité il y a 2 semaines au tosungaki lisusu ba maman tolobaki na bango que même ceux qui Mokonzi Mboka alansaki appel te na ba situation ya boye esengeli kaka to ya kosunga bandeko na biso baza bato ba voter biso donc tozana obligation ya koya ko partager muke oyo tozana yango. Eza insistance, il y a message lisusu oyo autorité morale na biso Joseph Kabila
na présidente Nabiso, Madame Janine Mabunda, barapelaka biso yango tout le temps. En tant que député, esengeli tovanda te. Donc bao balanda qui est na RFI lobby, à lobby, c'est le moment que ba député tokende na terrain pour toyebisa ba électeur Nabiso que corona eza ya solo, ezo bomatomi batela. Nous avons notre logique haute. Oui, pour mes députés, soit à l'occasion de rien. C'est comme si vous votez Kinshasa Mobimo, vous votez qu'un député moko. Donc, comment nous avons soit Nissa Moninga à l'occasion de rien. Nous sommes résolus. Yé, azamuto FCC. Ngana muto FCC. Attention qui n'a d'autres na l'autre qui n'a rien contre FCC na okata poyo na olamuka. Mais on s'est dit nous sommes députés. Il y a élu à Tchangu, ngana za élu à Lukunga. Quand il y a quelque chose na Tchangu, kolobate ke ngaba votanga kana Lukunga utikaliwana. C'est comme ça que chaque fois, les collègues Kalonji, chaque fois qu'il a une activité, je suis fier de l'accompagner. Parce que c'est aussi un nouveau vent au Bissot apporté dans le Parlement. Ce que moi, vous avez entendu parler de la dynamique des députés en action pour l'intérêt du peuple. Ils avaient le côté ça là, parmi les 500 députés, ils avaient dû faire bouger Makamboulelo, même justice et la mouki grâce il y a pression. Donc, je ne peux qu'encourager les collègues Kalonji pour une action, un attachement, parce que pour le moment, il y a quand même quelques-uns, voter bango, mais bon, on en a raté. Signalons que les élus du peuple promettent de rester toujours dans cet élan de la solidarité envers la population et entre eux, malgré leur appartenance politique respective, pour donner une autre image de la ville de Kinshasa. C'est bon, non? Oui, merci beaucoup. Bon, la maman. Très bien, merci beaucoup. Toza Roko Basika Boy. Tobandi émission. Toza la invité, Toza Rolobe la pour actualité évoluée na linga gite kozong sabino répétition. Toza ko sala dossier moko spécial ezali pour na maetali province ya Équateur, mais ezali gestion ya République démocratique du Congo dans son ensemble. Pour na yango naza ko yamba mbala liboso monsieur Arthur Bankita. Azali notable ya ville ya Mbandaka na province Équateur, mbote na yo. Mbote papa journaliste. De l'autre côté, Nazako Yamba, Mokope à Équateur, Yepaye na Tongwawa, Pote Aluba, Kombo na Eso Mayaka, Azali président honoraire Yafek, ya Grand Équateur. Mbotena. Mbotendeko. Très bien. Tobandi na Kulutu Koton na Loboko ya Mobali. D'abord, Bosolo na politique. Pourquoi vous choisissez Bosolo na politique kaka? Pendant que Bémichou Ezali est belé, Ezali solo boga ki mosika, mais bo kangami na yango, ponanini. Parce que tout l'andakayon habitando unike à partir Mbandaka pe ba mission na yo ezali ba mission moko esepelisa kamboka olobaka pe bosembo likambo ezali obimisi yanga no moni to landi lelo awa ke to ya kosukisa masulo na biso epai na yo. Très bien. Alors toza ko banda dossier ya liboso Équateur bozana ba reso bozana ba bozui chance ya kozana na président de la République na mboko yo. Bozai pe na chance ya kozwa ba notable ya ndenge na ndenge et puis ba responsable na gouvernement, ba président ya ba assemblée, ba président ya Sénat pardon, bato basali na ba institution ya minene. Mais province na bino na ndenge zali lelo à un certain moment on se pose de questions. Est-ce que bozana batoto bo na batote na kenaka na bandundu na kopesa kwa kaya bandundu na mbujima ya mpasa vana peso maloba na bandundu tilelo bandundu ndenge za wana bandundu ezalaka na transport ya motuka te bazalaka na moto na vélo moto bafuta yango 500 vélo bafuta ka 300 na keno mona ngona bandundu pendant que bazana ba cadre o bazala ba responsable bazwa pe chance kozana ba premier ministre belé ba utu besika wana na mbujima c'est la même chose bana 10 ans na mbujima basala ka cirage tilelo ma ezalité couru ezate na lobaki ya mikolo uti koleka ponga imona zaki wana na lingina yebana no actuellement réalité nini za na Mbandaka Mbandaka ezali province moko ezopesa biso soki Grand Équateur ezopesa biso pasi lelo bokomi mitano bolonga bozaki bosona moko siko bokomi na mitano matata kobunda bozana makambo ebile boza seule province na mona à l'époque gouverneur akamata bakache akotisa bango na kati ensemble ba beta ba député na yoka masolo na mona penza gouverneur akamata beta mwasi na lokola bomai ezaka bino brutalité na bomio tina ba institution réalité d'abord ya Mbandaka lelo ezandengeni. Mais papa ezali mawa kamata minute mine ata mitano oloba penza likambo yango naza koloba na yo tika na sembola yo yoka kuna toyi na liwa kuna problème na biso ezali exécutif provincial na assemblée provinciale basangani liboke moko mpo ba dévorer province na complicité na bango ezali mawa
soko moni awa lobi toyoki mawa mingi po moi moto na lobi mwana abiso azali mwana epai na ngai mwana aza ko minimiser makambo ezoleka na mboka pe toyoki mawa to biso tozaka na mboka tosala misala biso kuna soki lelo toye awa toye kokangama awa pana makambo oyo oyo toyaki ke toyelela mokonzi ya mboka ekufi papa sango mboka ekufi nayebi te soki okoma Équateur soki okoki okoyoka mawa bachecholi mboka kochechola d'abord na spoliation mikanda yango kochechola nde koboma kochechola zali kokata ndambo en terme mongo balobi kochechola voilà ochecholi ngai bakati ndambo mboka ekei tu tala dossier yango wana oyo eza dossier ya spolié ndenge bakati yango wana baadresse nyonso oyo ezali spolié yeye wana moto asali yango nani yo kotuna moto asala assemblée ezali wana bango na exécutif très bien oyo dossier ya liboso na moni yango wana tokotala ya mibale toza kotala mituka oyo prédécesseur ya gouverneur na biso actuel akendeki akikaki na moko ite ese yo kondimaki mboka lokola mbandaka mpe baministre bayi kotambola na toleka donc baministre batambola na vélo na toleka na moto to vélo bongo zali na mbongo tala sepa futala ni donc mituka eza te oyo l'état apesa tala mikanda oyo inventaire ya mituka oyo prédécesseur na atikaki baministre nyonso na mituka na moko tomonaka yango lisusu te alors ezali mawa biso ke tosenga eloko wana ekomi conflit liboso société civile aleki atomboli mongongo ti baza koyoka te biso bite likambo oyo ifo tomona nano mokonzi ya mboka tika na ozokoba nani natala moni document oyo ndeko apesi ngai awa eza na kati ya document namoni na document oyo nayebi te soki ezali authentique mais ngai naokamata quand même nazotanga oyo bango bapesi ngai nayebi te soki eza authentique na oyo bango bakomi awa donc toloba na mokuse moto auti kobima gouverneur atikaki mituka 6 nde namoni etat ezali awa atikaki bamoto 27 vélo nde natikali komona eloko te nde atikaki na gouverneur donc toloba na ngongo nde tozoloba motuka ata moko eza te moto ata moko eza te yaite très bien eloko ite na suka wana toyo komona ke société civile atomboli mongongo bato bayi koyoka te alors tobengi biso mpe tointerpele bango ntango tointerpele bango oui gouverneur ntango ayaki na Kinshasa ajoué na sagesse ayeba aye kotala biso abi oui aye kotala naoki ke makambo yaki na province tout et tout aye kotala biso na notabilité abi na koya kovisite biso avisite akoti aye kotala biso na siège tovandi toyambi mpe gouverneur actuel waza ye akoti tovandi toyambi mpe alobi bon naoki makambo tu elekaki awa bon na kati mpe ya libota babongisa kaka makambo biso tobi gouverneur tokamwi ke yo moko pa tobongisa likambo il faut assemblée mpe bazala bureau ya assemblée eza wapi pa tosolola masolo ke province ejo awa toyebake botika nzela oyo pa biso toyi wana mbe liso toyi kocontrôle bino te mais toyi kopekisa ndeke mabe soki ezali tobongisa nzela efungwama gouverneur bon ça va nayoki ngai nakei nakenda kosolola na bato assemblée dans 48 heures nakorépondre bino comme ça tokutana epai nakoyebisa bino tokutana mpa tosala mwa conférence provinciale na maloba na ye wana ngai moko nazali ame bandeko mosusu bazali papa sango nazala koloba mokonzi ya mboka soki ezalaka ke maladi oyo ya coronavirus eyala te mais omoni banto batioli na babaleniere awa bayi kolala liboso ya ndako ya biro na ye mpo atozwa solution Équateur bolingo ozwa mpena bala nyonso ya Équateur mambenga mais moto to ayi volontaire te eyinde ngai najwa bato bakoya bango moko baye kwa kolala awa te mpa bazwa solution te mpa tomona nano te boni papa province ekoma koyelanga moto ya bato tala lokola moi toyi na province mpa na déroute yo te tokela na ide moko assemblée wana ekamata gouverneur en otage makango ya député ministre leki yaya ya député ministre leki na ye
ndeko na ye bango tout ministre John Mignon so ba na province abiso bandeko ba député yebisa biso assemblée on est contrôler exécutif on ndenge nini yebisa biso na et rôle nango ezali ko contrôler ba kai papa nsango ba punguki lisusu na domaine de santé la même chose ba salini na santé quoi liwate liwa nyonso wana ozala bankasa tala oyo rapport na bango moko ovanda kai yango na biso otala kambo za te ovanda kai rapport ya assemblée yango wana ngai te ngai muda comité rapport na bango tanga yango bato na télévision bayoka ba biso tuna ba élément te biso to na moto neto fundi moto te baka na moto biso to ya chef de l'état atinda enquête immédiate na Équateur. Très bien. Pour batala secteur nyonso tout. Bongo komona soki bato ba ye ate biso to jonga mboka. Très bien. Papier za mwa molai nkasa na kwa kotanga nyonso te kasi na kotanga mwa tango moko na kamata mwa makasa ta mibale pote na tanga bino boyo kama kamonyo seza na kati mais na bato bakomi bankasa na bango na sima na moni honorable Mongo na Tutu Angembi Simon, honorable Nkanya Nku John, honorable Volokolo Tanga Didier, monsieur Bwanga Ikelemba Victor. Donc wangonde bato bakomi bakomo na bango esima ba dans ça rapport wana on va sali rapport ya lwa moboko wana bango bato basimbi yango bon likambo peza te to tanga na ngonga moko ndeko eso na kozonga pa no kulutu nazongi nano pa ndeko eso Mobutu azalaki président de la République atamboli 32 ans na mboka bato ebele lelo na yambaki Kofi Olomide wazo regretter na vie na ye moto a regrettera ti lelo pona eza Mobutu eza point de vue na ye zo engagé kaka ye mais tolo banano kimia ba héritier ebele lelo bakufa kapo bazaka na makasi ya ko pérenniser bomengo bapesi bango te na lingi na ye ba wa osala biso état des lieux nini oyo Mobutu a légué epai na bino 32 ans après départ na ye oyo bino botikala ki nango bokolo bate pa Mobutu tozwaki boyo kwa président de la République kasi tango Mobutu akei tala bato ba ye na sima mabe bakotisi yango poto établi parallélisme va to kotala makambo susu. Merci Ndeko Sango. Je pense que question est pertinente mais na kolobaka Mobutu apesaki impulsion mais relais premier alinde il y a relais bato bazwaki impulsion wana sûrement ba relayer ango mabe parce que quand on pesi opportunité il faut qu'on saisir ango on saisir ango ndenge nini oyo na ba valeur ajoutée na province par exemple oyo ba valeur ajoutée mais ba sala yango te et moi na solo na bango ba autorité mususu ba lobi biso to échouer mais comme tango na bino peso ki bozui relève wana te bana na bino pe ba retourna bino parce que ils le reconnaissent. Omoni nga père nanga ali équatorien na solo na yango ayebisi nga biso to kokaki kosala oyo to kokaki to suki mais comme tango na bino bozwa relais yango moni nga en tant que président honoraire il y a FEC Équateur il y a Grand Équateur notabilité ba ko mona biso parce que ba sali démarche na ba autorité tout il y a province Équateur bon ba yebi situation parce que même avant tout les émission lobby national qui na certains anciens gouverneurs on a été dans un bon terme tout solo là qui makambu ya province bango nyonso bali contre situation oyo lelo parce que ce qui a Mobutu ozo expliquer Mobutu après ça qui a impulsé il fallait batomso ba pérenniser comment ba profiter ba saisir opportunité ba chamael yo zala oza lelo président honoraire ya FEC ko kamba ki FEC apport non na province tango yo zala ki na FEC au salani rapport nanga pour na koloba ile ko simple depuis 1974 piscine ya Mbandaka ezalaka abandonné yaka na magorodo ezalaka na esanga bazamba tout ça et tout mais gouverneur Bayende ali vivant na yeko mona gouverneur Bayende na ebisi oyo et ali site touristique lokola ba site eyala ebisi nga président na PCO contrat na province il y a relance il y a activité il y a province touristique na ebisi le gouverneur actuel yé mutasalaka ba travaux a gagné un marché parce qu'il faut dire la vérité a gagné un marché par gouverneur Bayende
Pour na eloko yo memaka. Ye mutape sanga ba clé. Il y a piscine au gouverneur Bayende. Province a financé qui pour la réhabilitation et nga nazo qui gestionne en haut. Pour la première fois na mandara ba aliwana. Pour la première fois na province il y a Équateur depuis 1974. Ba eko nager. Mais important sa piscine. Yoka. Important sa piscine na mandara ezama moke pour mandara non, et ali deux volets. Et qui site touristique. Donc tout ça qui va jouer à Bana. Imagine la gardienne et elle a promotion donc tout ça qui parc d'enfants. Nous promotion il y a jouer à Bana et Kuma. Donc na sala parc attraction à Bana, Bana Baga ko Sakana. Na sali un restaurant VIP pour la population. Na sali natation ba libanais nyonso ya province ba qui ko sala. Malheureusement herba ni le ba qui ba piller. Et le ko ngana sala qui aussi ngana répondre yango. Très bien. Dans le plan, il y avait la relance, il y a là. Il y a le deuxième site touristique, il y a monde. Il y a un deuxième jardin, il y a monde. Voilà. Tout le monde a un projet dans le gouvernement Bayende à l'époque. Nous avons pour la promotion. Donc voilà les deux choses où il fallait Salama, où il y a qui perturbé, où Salama qui on a ça concrètement. Nous avons pas nayo beaucoup là actuel bankita. Oui. Somi alibota. Papa Sango. Ndenge tuzabwe. Boko ganga makambo ya province baby na lingi na yeba d'abord parce que tant on bozo bosana. Grand Équateur eza sous ndenge ya la kite bakaboli yango na ba province mitano. C'est que budget oyo bozalaka nango liboso bakaboli yango pe ba chocholi ba checholi yango na mitano. Soko bozalaka na 10 000 sikabo bakaboli ndambo mpote moto na moto akamata 20 000 ndenge zali. Bongo na 20 000 bako développer province ndenge ni, c'est-à-dire gouverneur ataza na bonne foi mais azali bité par rapport à ba moyen réalité na bolingi ko apprécier yango te. Papa Sango yo to jwa motuni na wapi? Et le gars to sola qui na bateau wana peut-être. Mais nga naza journaliste sur la bateau. OK, d'accord, merci beaucoup. Donc awa yo tikanga na igala pesa na pesa moboko. Awa pa na biso komesa nezali kama. Journaliste azaka na muninga te. Na ko tuna onyonso yo ndo pesa yano. Merci beaucoup. Soki pe na tuni yo ko kite comme infraction to funda ngai. OK. Yo pesa ngai motuni. OK, likambote. D'accord. Omoni Équateur ndenge utikano nazonga mama kesima pana bakisa mwa maloba leki ya uti koloba omoni président afek azakana makokite président afek aza soutenu na opérateur économique pe na gouverneur pour ça là exploit mais na tango na ye asalaki to mona quand même que moi makambo iko tambola na molongo côté na pas ngai pe na opérateur économique côté la opérateur économique ba défense ezalaki di kambo ya opérateur économique a dû di kambo bo fait kaza ko défendre tout mais aujourd'hui Équateur ezana na côté bon nazongi na likambo ito tunanga ba kaboli province to boité lokolo moni Équateur wana ezali petit Équateur etikali ezali kaka miroir ya grand Équateur ba chef lié ba province nyonso wana ekoko kana na bisote biso to na ba infrastructure eleki wana mais il faut to batela yango et puis na ye pa na misolo ndenge uti kolo misolo ezali ndenge nini bolamba mutabandaki na petit na tango petit Équateur ya mutabandaki gouverneur ya yambo est-ce moni misala azanaki asali misala ati ba lampadaire na ba veni yonso na ba point chaud malgré batika ke ndangela sala te. Mais il faut un bon gouverneur. Oh, que ça, ok, là, on a bandana na autant na micro baladeur, bah quoi bisayo, azali be la ba faille na e. Mais toi, moto a commis déranger na kisasa wa, to ba wela kambango ba de jonga ka ba opération retour ko jonga soute et ko mobulu. Et puis papa, sorry to lobi ke mbongo ezaite. Ndenge nini bolamba yake ofuta ba ministre na ye. Salaire la ministre mo ka bolamba yake combien? Bongo oya yo iboni ba changer pe mbongo ngote e ibe yango misala ya nzela e pe na bulamba e salamaki ali habilita ki ba veni mike na centre ville wana salaki ba na mbongo wana asa ko pesa ovede ba iko sa misala mbanda ke zala nzela penza boy moto telemi na kati ya mbanda ka moni pe nzela penza ya boy bati lelo yo soko ki ko ka de mawat soko yo ki ko mawat biso to ko ka monta bio no babongisi moto moko alekaka na tele 50 babongisi njela oko kende bikoro 5 bato ba utokufa na baliniere jomi na nsambo baleka njelo kuna mai pwani baba bangi njela ya mokili te
nzela mokili biso na bikoro 128 km balekaki nzela ebale ndenge bake otinda kuna babangi nzela moya ya mokili babangi mpamba te bato mabe baza koboma bango nzela mabe nzela eza te nzela ekoma ennemi ya moto te nzela mabe bayebi kobongisa te lobi ya babi oyo bayebi kobongisa nzela non office de route ayaki associé te amoyaki bakenda kobondela to directeur office de route okoya biso toki kodononse na bitando mike bakenda baconvaincre papa sango ezali regrettable mpo ana nyata lisusu nyata po te na motuna mpo na yo dira nakodila 100 jours ya chef de l'état yango mboko nabi soki bakonzi ya mboka oyo bajwaka mboka soki bamoni ke équateur ezala kosepelisa bango te alongola biso tona carte géographique ya congo mpo namoni eyi na ntina moko te président kabila yenga nabengaka ye nde équatorien mpo nini nabengaka ye équatorien pa tovandi na ye wana mbula na mbula na équateur kabila yaka wana Bon. C'est lui le commandant en chef. Pour aller commander la guerre en Équateur, c'est lui. C'est lui, le président de la République. À l'époque. Mais oui. Avant de aller à Yébimba, il y a un Kabila qui a venu Boyeto, Boyo, Abungang. Abungite, à Yébimba, Naka Mobimba. Na carte, na Mwana Mobimba. Le quoi, il y a un Koba, Kolanda, Yebipenga, il y a un Komon. Est-ce qu'il y a un Koko Salika? Bisoto, il y a un Batoba, Kendekuna, pourquoi? Na ye papa Kabila président na biso ya kala ayoka Équateur mawa te mais Kabila ko sai so limbisa zilanga ina koya limbisa na nazoya na ozong so malo ayebisa président biso ah c'est mokonzi ya mboka azali ya za sénateur OK ayebisa mboka ndia ko sala la qualité na ya sénateur wana ale la biso pas tata Tshisekedi que bana Équateur baleli akanisa biso 100 jours il y a chef de l'état et salinine mais na top Congo yo landaki te que ministre provincial aleki porte-parole ya province aleki akei koloba bino biso tomona 100 jours te effectivement biso pe tomona te loba ya obi amona te yango na biso tokosenga ba dirigeante enquête sérieuse en Équateur au commune ba wangani déjà ba prise de son ezali oyo aleka na top Congo alobi ke bango bayebi 100 jours à chef de l'état mokonzi ya mboka aleka pena na bitando mais kasi na problème à 100 jours awa lokola zone ya nord po pa na bino boza na nord na sud yo tala boite awa na kisangai kukola na kisangai ikambo peza te omoni oyo ni bakomi à 50 benda micro na yo pote na yo ka 50 km ya Ingende oyo komona Ingende ya gap Équateur 50 km Ingende en Équateur oyo papa sango bon oye awa bakomi awa oyo 50 km adi vers Bwende soko longo Ingende okende Bwende bapesaki 50 km mpo abasala nzela wana selo oyo mikano biso tokozwaka yango nde na bato balingi mboka bayi kobibisela biso yango yo olambi yango na ndako te nalamba yango nde nakolamba oyo mikano nga nalambi na ndako na machine tokei bango bayende soki bongo bato bakei so likambo amonani makambo biso tokokosa donc mokonzi ya mboka apesaki mbela atie mpe na kati ya programme 100 jours Équateur alongwaka ne province moko te alongwaka nyonso te alors sikoyo mokonzi ya mboka na oyo yoki banyonso tu white bato wainde nini wai sadi bavandi ye bavandi le basepeli na bavandi te sadi kule ba bango likambo ite bamona ke bajwa 100 jours ebonge pa biso so koloba boye saki tomona te très bien nakozonga epa na yo likambo eza te okita mwa moke oyebi ke nazosolola na bokulaka donc moto akolinga yo te okwa nzambe bansako ezokota awa eza esengo mpo na ngai alors tozozonga on va prendre d'abord Ndeko Eso avant de aller de l'autre côté pour revenir Ndeko Eso nini bozali ko reprocher exactement na gestion ya province lelo parce que koyi kobima lokola acharnement et kobima lokola boza ba frustré bato yo lokola bo se retrouver te na gestion actuelle nde bo koti rébellion ya syndicat pour te bo attaquer moto et sengeli tango boko loba ba équatorien bazala pe pour bino bo ba yeba ke bolamo bozolo beza pour la province concrètement soki moto alanda biso na tongo alinga yeba nini bozo reprocher na province ya Équateur bakanga nini nakoloba nanu il faut oyokana no mawa
parce que baoyo bali ba notable biso ya toye mbandaka comment j'ai été élu en 2009 dans la province ya Grand Équateur. Ce sont deux femmes grands frères m'ta soutenir biso. Alors erto ki ba kulaka ba notable ya province ba kolela ba na besoin de constater et vérifier parce que toi ali ba intellectuel, toi ali réfléchi, ko diriger fait qu'Équateur na période ya biso wana yali eloko mukete na siège au niveau national plusieurs fois na président national na conseil d'administration na dénonça makambo ya ba TVA ainsi de suite. Donc démarche il y a notable et ali pour que la population il y a Équateur va se retrouver na niveau ya production oyo province ezo sala en termes ya mbongo na bien-être na bango parce que lelo non par exemple moko soki mutozo kata nzete il faut permis ezala ko pesama conformément ya miboko mboka etalité ko permis artisanal muto a utilisé yango pour na exploitation non artisanale. OK et ali na cahier de charge oyo ce qui a permis industriel, il faut respecter en haut. Et na kat il y a cahier de charge, ils allaient na ba élément oyo, il faut réaliser pour la population locale. Na bandi notable autour de bawa et loko moko réalité. Na kozala to s'acharner pour na nini, pour na kozwa nini et pas ya gouverneur lelo. Toi on a besoin d'angota. Très bien. Et alinde appel oyo ba notable balancer. Parce que batu nyonso bayebi que Équateur ali les cheki batu nyonso bayebi que province Équateur et à le côté or toa na biloko toali na mai toali na toali na mai toali na mabele. À l'époque là avec président provincial d'Afrique Équateur on a recensé 30 000 plantations il y a hectares il y a produits agricoles abandonnés. Donc ça veut dire que ba plantation tracée. OK, n'est-ce pas bukanga lonzo tracé na ba logement na ba équipement et vana ba chaba chaîne lelo production oyo Centrafrique lelo zo profiter nango et ali production il y a province il y a Équateur pour de par mezo bima et sous nationalité centrafricaine ba waram ba ça on a gemena ba contacti na Équateur na kalamba wana omona ba acheteur ya cacao ba ali wana na ba peser na bango bazo somba cacao oyo ezobima na mai ekeiti exportation nango esalamaka na niveau ya Centrafrique. Tout de ça yango à l'époque j'ai été président d'Afrique. Gouverneur Baende il a invité à l'époque il a invité ma Camerounais wana et ils étaient arrêtés. Équateur lelo na Bikoro par exemple on a 6000 hectares de plantations à EVA abandonnées. Oyo warawana batnoso bayebi que warawana a utilisé kango illégalement. OK? Et elle est abandonnée. Et elle oui, il faut impulsion pour que relance économique et salama. Le milliardaire nigérien à Loba, aujourd'hui tu n'es pas dans l'agriculture, tu n'es pas dans le télécom, au comprendre de l'autre côté na mokili. Biso to ali na mabele. Yango ba kulutu. To ki ba kolela parce que c'est pas que tu sali démarche yo pour na ko wela loko na mandaka parce que eloko ya te to wela nini parce que eloko réalité yango biso lokola mokonza mboka a lobby état de droit yango bakula ka ba lobby que bazo senga enquête pour que lelo babiloko yo a relevé wana ezala établi. C'est pas normal aujourd'hui que province ministre ou ali mutu ali censé être dans des conditions de travail pour permettre à élaborer ba projet, à analyser ba dossier. Ah ça na confort na été. Très bien. Attends mon anato le cas. C'est ça. Et ali on m'a moto le ba ya province à Équateur, elle est normalité. Ngai na solo li na retrouvé ça tout à l'heure, na solo li na ba ancien gouverneur lobby na pourquoi. OK? C'est pas normal que lelo tozala aussi batté. Toi même na c'est pas normal. Il faut que lelo impulsion au notable. Parce que bangonde ba votaka mokonza mboka bangonde batu ba votaka ba député bang notable nde ba pesa impulsion omoni il faut que lelo
Parce que chef de l'État, les chefs d'État Congo, Kinshasa, un mouvement. Vous êtes chef de l'État Tikibino ou bien ils ont des ordres en interne et pas. Il y a des ordres internes. Il faut que le chef de l'État a dirigé enquête et puis a li sounaye. Parce que tu as l'impression que beaucoup de la province est abandonnée à elle-même. Et puis ce qu'on peut si aveugle, camion, ok, Abimana, Nzela, na sorti un match, il y a ASBS na Molunge. Camion dit dans ça. Très bien, merci. ASBS Molunge, ils ont plus de 20 000 bateaux. Nazozonga. Très bien, ça qu'on a ça qu'on lelo na tongo boza ebele boche TV moko bato ebele TV za radio te na radio 97.4 bozo la nabiso boza na Bouni à travers la radio Mont-Bleu. Je salue personnellement Deo Kasongo, excellence monsieur candidat gouverneur na élection elekaki na pesi mbote place za kolanda biso na pesi pe mbote na honorable Raphaël Kibuka na pesi mbote na Didier Boudimbu na pesi mbote na bandeko nyonso baza kolanda pasteur Baruti na pesi pe mbote pasteur Ifoko du ciel pasteur Rachelé Lusanga basali la nzambe nyonso yo bana ya message baza ko bondela pona nga na bino nyonso boza ebele à travers le monde pona soutien boza na Bunya boza na Mbandaka boza na Kisangani na Boma na Kasangulu merci pona mabondeli me bobo sanate que zalaki promis dans la Bible ba remema bino menkola rotika bino te soko zo swana na mutu ko zala presa ko sisa malobate ko swana ko umela garder biloko. Alors on va de l'autre côté, on va prendre la ministre de l'économie, on va prendre un élément toza ko zonga pour entamer le dernier round avant de terminer. À tout à l'heure. Chers compatriotes, je voudrais passer un petit message. Mais permettez-moi avant cela de remercier le bon Dieu pour ma guérison. Mais aussi remercier le peuple congolais pour le soutien, la compassion et la solidarité dans la prière manifestée à mon égard durant ces moments douloureux et difficiles que ma famille et moi avons traversés de suite de cette maladie de Covid-19. En dépit de tout, et malgré que la maladie de Covid-19 m'ait complètement affaibli et que le chagrin m'ait cloué au sol, le Seigneur a permis que je sois guéri. Pourquoi moi? Les voies de Dieu sont parfois insondables et impénétrables. Ce qui me fait croire que nous qui sommes restés avons le devoir et la mission de sensibilisation auprès de la population. Alors, je nous exhorte à observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention mises en place par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les gouvernements, afin de limiter la propagation de ces virus mortels. Parlons-en de ces mesures barrières. Quelques gestes simples peuvent sauver des vies. 1. C'est laver les mains régulièrement avec de l'eau qui coule et du savon. À la rigueur, appliquer un gel désinfectant. 2. Respecter la distanciation sociale de 1 mètre minimum. 3. Lorsque vous voulez éternuer, cachez votre nez et votre bouche avec un mouchoir en papier que vous jetez après l'usage, ou soit éternuer à l'intérieur de votre coude. 4. Évitez les salutations à la main, les accolades et les bisous. 5. Évitez les sorties inutiles, les attroupements de plus de 20 personnes. Si vous aimez votre famille, restez chez vous. 6. Portez impérativement un masque dans des lieux publics. En respectant toutes ces mesures de prévention, nous éviterons la propagation et la progression de cette pandémie en République démocratique du Congo. Si vous aimez votre famille, vous aimez votre prochain, respectez scrupuleusement ces mesures barrières. Comme beaucoup, j'étais aussi sceptique. Comme beaucoup, je pensais que cette maladie resterait en Chine. Et comme beaucoup, je pensais que cela n'arrivait qu'aux autres. Et pourtant, j'ai été moi-même victime de cette maladie mortelle. Chers compatriotes, cette maladie existe bel et bien.
ne vous y trompez pas. Mais elle n'est pas une fatalité puisqu'on peut s'en sortir. Et donc, ne stigmatisons pas le malade. Par contre, faisons preuve de compassion et apportons de l'aide à ceux qui en ont besoin. Mettons-nous ensemble et luttons tous pour combattre la maladie du Covid-19 en République démocratique du Congo. Bandeko, Tomi Bate. Bote, toza kokoba. Bosolo na politique, voilà, officiel, tozali. Alors, Covid-19, situation, peut-être vous avez été depuis le début de l'émission, suivez, tchelanga ngona nous précieux, salandengo salaga précieux, muyoko nangai, tangu na uzalate, binonde bo tikalawa, tangu kalafaya ko tikalawa, bobate la musala, soki na kei na zongite. 459 cas condamnés, 28 décès, 50 guéris, et puis, civil Bazali touché, ça c'est le rapport au Bapesaki. Merci beaucoup. Alors, on va entamer dernier round pour terminer. J'ai salué tout à l'heure Précieux Mouyoko, Tango Papa Rosalate, donc nous répondre à l'invitation. Soki Bakangi Papa, Bobangate, Okotika na Moussala, soutenir Trésor Kalafaya Rosala. J'ai confiance à mon assistant, il va travailler. Binopé public, Bobangate. Mokolo Oyo, politicien. Bobanda ko contraindre nga pour que ngai na tika Moussalo na ndenge na osala. Nabanda ko lobela bango parce que bato bele balingi ba gérer ngai difficulté naza nango yangwana bato balingi ba gérer nga na banda ko lobela bango mosala oyo nazopesa maloba na moto nyonso aleka loba na kokotela moto te yango nde bobenga nga sango soki na komi na difficulté wana na ko préférer na tika makambo ya TV na kende ko sala makambo mosusu pamba te na ko servir moto te na ko pesa bato nyonso baloba na émission na bomoni mwasi andunda yete na bomoni receveur yete na bomoni mama maleo azate po émission pesa ya bango bon mokoloba mécanicien bakoya ba joueur bakoya ba pomba bakoya bokoloba nini po émission pesa ya bango ezaka ka politique te ba artiste baza koleka moto nyonso akoyi koleka na kati émission oyo po ezali bosenga na bango minganga bakoya koya mokolo wane kozala ata nazali te bobatela maloba soki na umeli ti na 2023 élection salami ngala za na prison mokolo bokolinga bo voter bato bokanisa mosala na salaka bokanisa pe bato ba memaki nga la prison. De l'autre côté, alors on va terminer tout à l'heure. To banana yo pito sisa na kulutu nga lingi kulutu yondo sisa pamba te yo kozwa. Alors ndeko eso to ko sisa na yo ndenge na lobaki province ndenge ezali bozali na bato ebele na kati ya province wana na kotuna na kulutu lelo ndenge bozali awa eza lokwa moto ovanda na boulangerie mazolela nzala ya lipa mais panaka azovanda pembeni ya boulangerie ba richesse nini obino bozana nango ezali non exploité et puis pour ezala exploité nani esengeli asala ezala exploité ezali kaka l'état to ezali concours ya bino pe bato ya kuna soki bosalaka yango nana pekisaka bino pote bino bokende liboso likambo wana na LBCO awa tout à l'heure to ali na 30 000 hectares ya ba plantation abandonnée ça veut dire babukanga lonzo basi basala yango kuna soko keina ikela soko keina PLZ Guaka soko okomona na LBCO na Bikoro 6 000 hectares ya EVA tracé donc oyeka kana financement ba kana financement babani ko saigner babani ko exploiter to ali na mai e balewa na pêche il faut impulsion OK il faut lelo autorité provinciale il faut azala manager il faut un technicien il faut azala mutu azana connexion na carnet d'adresse OK il faut azala mutu oyo lelo akosa la promotion ya ba ressources to na ngwana to ali na mabele oyo ali fertile aux liba mungubo boaki il faut lelo que autorité provinciale a comme la capacité ya ko inciter population na yé à ça là à zone en agriculture il faut une politique de relance agricole parce que lelo soki to zone ici EVA to zone ici mafuta mila palmeraie to zone ici nguba to zone ici masangu ba excédent produit wana to exporter yango lelo soki to exporter yango ba mbongo kokota population a se retrouver lelo ba investisseur pour ba ko investir na province il faut que bakuta ba structure et aller en place pour permettre bango pour que ba ko sala exploitation agricole wana parce qu'il y a les problèmes province moko à vocation agricole mais il faut impulsion. Bon opérateur économique à Minene, moi j'ai des amis qui ont plus de $60 000 de marché de matériel. On ça le supermarché, on ça la Mapa parce que Mapa est à la raté. Mapa na mandaka yaté. Mais cet ami a fait 3 mois à Mandaka,
il a été combattu comme pas possible. Opérateur économique, il y a un succès, il n'était pas beau en place. Opérateur économique, il faut benga, il faut lenga, prédécesseur, quand j'appelais en tant que président provincial, autorité à réagir. On a amené des opérateurs économiques, on a soutenu les opérateurs économiques. Banda Libenge na Kendaki, Tina Ikela. J'ai fait tout et j'ai des témoins, j'ai des témoignages, j'ai des preuves. Maman dans le bas, na Mandaka, bien. Je fais ça au niveau national aussi. Ok? Il faut que impulsion est là. Il faut que carnet d'adresse est là. Il faut le lot, pêche, mbisi à Koufa. Bateau de pêche, il y a combien? 30-40 000 $, on est là, dans bateau de pêche. Il faut impulsion, il faut un manager, il faut un technicien. Et il y a là, les lots, ceux qui basent, basali yango bien, babungisi yango bien. On relance l'activité touristique. Et il y a une devise, mindele les lots, site bio. Mais on en a. Mais il faut un manager, il faut un technicien, il faut qu'il y ait une personne. C'est-à-dire gouverneur, manager. Moi, je ne parle pas de personne. Très je bien. parle de la politique, de la relance de la province de Très bien, l'Équateur. merci beaucoup. Alors, Kouloutou, comme on a dit, on a fait minute mitano pour te biso to silisa. Bino bozana batu ibeli, ba oyo ba kambi, ba institution na mboko. Bozwa président de la République, bozwa président du Sénat, bozwa vice-président du Sénat, bozwa batu ndenge na ndenge ya makasi ya bato ba bimi pa na bino. Mais province na bino zo bena se kino lelo. Bato wana pona nini basalisi province était lo ba mobutu sa kufaki na ba botikali na bango. Lelo ndenge bozali démarche na bino sikawa o dénoncer makambo nyonso. To lo banini mokonzi ya mboka sala nini? Olobaki na Joseph Kabila sénateur avia bisande kona e waza président de la République ba ka kosa quelque chose. Mais na bino moko ba ressortissant effort nini o bango baza kosala o ba zwa mbongo ba pesa misolo pona province était. 5 minutes obi misabilo ko nyonso tikala ki nango la ka kinga ike okozala réchaud. Okozala congélateur te bimisa biloko nyonso yaki nango yango wana na sepeli mingi pona motuna oyo tuni po tuni yango kala oyiko tokola yango banda kala oza kokota o batona biso toyi na bato amayela we bele eza na bana mike na bakolo mais eza imawa tozo ba télévision tout toleki toyi kolela kaka awa biso toyi ko finga monto te toyi pe kotanga nkombo ya monto te mais toyi kolela bango te papa mboka iko kufa lelo so babi ke monto la monto atonga na mboka na ye loko apesa mokonzi ala bi na iko kende kuna to kenda mbongo hotel ita monto la monto ala bakola la wapi to longola be mokolo endundu lokondo bongongo ba wana mais bongo moko ba ozala te bakoko makuna il faut relève na bisika bongo moko ba ozala te OK tikanga na bisayo il faut relève OK soki bokomi na mboka bakendaka awa alongbi awa akei ake okuka bokonzi akomi kuna aju akomi abambani agbo wai ta lokola awa lobi à la vacance parlementaire honorable Lokondo na iko pesa d'abord mbote na autorisation à sango pa olanda biso parce que yo ozalaki na province olandaki makambo tout pour ça une conférence de presse il faut y avoir témoigner ndenge oyo lobaki makambo oyo monaki pam tanga musu biso to koloba bato ba ko na biso lokuta mais yo moko moto moko oyo akendaki ko sala vacances parlementaires kaka yo to moni député mususu te ba yali anakisa ba bombani yao yo moko kendeki po tamboli na mbandaka na makolo tambaka na mbandaka na makolo garde de corps te eloko moko te yo moko oyebi eloko yo lobaki ngana ko lobilo na place te mais nakanisi makambo tu na ikoloba wa ondimaki yango pe olobaki na conférence de presse na yo olandaki makambo tozo lobao ozaki d'accord na comportement ya bato wana te eh bien alors l'école pas dans sango pour ya kopesa ba précision na makambo yo biso to konyo kwa kuna mboka pe pourquoi bokotika miwe biso to ikoloba pa na bino biso to iba politicien te to moni mboka ezokufa to vanda kuna to vanda sika to vanda likola banjete ba chinois bakei kokata nzete ya biso baloba bakangi bato baye na bango na parquet ya mbandaka ekomi mangeoire ya bavillageois bakolomboka bobotolaka bango banzete nanko mais ça c'est quoi ça biloko wana biso tokondima te mokonzi ya mboka makambo biso tokoloba awa ezali ya lokuta te tinda enquête sérieux mixte et puis mokonzi notabilité état de droit état de société droit civile bakitaku d'ailleurs émission soko zolanda okapi mongunja ya société civile auti ko dénoncer lobi awa
comportement indigne ya bakonzi ya mbandaka na eloko wana mayema inyo baza kokata banzete na non respect ya banorme ya oyo nini ya environnement mais eza normal te. On est en train de détruire notre province. Très bien. Oui. Alors, Togomina Souka, peut-être un message. Wana Eza Penza, Nengebatoba Gotala, peut-être moi 1 minute et 2 minutes pour Togomina Souka. 1 minute, 1 minute. Ndeko Sango, on a remercié Makassi parce que mon démarche au Sala, il y a l'hypothèse de l'individualité. Tout l'andandé, il faut que province et qu'il ne liboso, toi liba équatorien, bah c'est qui biso trop. Oh, vous avez un président Mobutu, il y a le bango, on a besoin qu'on se répète. Mais l'élo, il faut que bah intellectuel nuance ya province Équateur. Au tient le parti politique na opembeni. Moni l'élo n'est mukili, n'est nzambe à contrer mukili. Avec si mutu que non, il faut que nous soyons chez eux. L'élo bato ba kenda ba dialyse na poto bazat. Mutu qui n'est mukili ata. L'élo mboka mutu nyonso etelemi. L'élo ozala kaona na 6 mois traitement, chaque mois fan de traitement fan de okudayawa. Pour nini ba hôpitaux oyo ba norme yate. Si quoi imagine déjà à kin ba biloko wana te bongo na mbandaka. Mais c'est mort. Merci. Donc il faut que l'élo ne biso to ko soutenir ba notable pour que ba diligenter enquête pour na makambo yo ba notable ba ko se plaindre pour na gestion ya province. Il faut que enquête et ya mokonza mboka alobi mutunyo so ali libre, toi la liberté, il y a expression. Il faut que ne ba notable ba sengi enquête ya. Et il faut l'élo biso ba équatorien tous se mettre ensemble tout réfléchir sur la relance économique de la province de l'Équateur. Alors beaucoup la rayo aussi ça. Bon soko pesa ngai ma 5 minutes yo lobaki ana. 5 minutes ozo que si. Bon mais do yimisa ngai pana na mega ko loba mwa moke. Si li sa. Abosa ko biso likambo ya PDSS. Omoni eloko ya PDSS ezalaki seul organisme. Oyo omoni memo yo to komaki pona yango. Yango déjà na kotala. Tanga yango parce que il faut mona ka pa ba biki to ina bilembo te. Mokanda ya PDSS yango ezana su. Na moni awo. Oyo akomiki aza ko kanga bikuke asa kangi bikuke na ye. Mais biso to ko bika ndenge nini? Très bien. Population oyo azali na zamba. Ba ko bika ndenge nini? Ezali mawa. Très bien. Mokonzi ya mboka abimisa nguyana. Ayebisa ministre ya santé pa ayebi yango. Batika eloko wana ezala ye moka intervenir. Na makasi na ye na kazi ba kotikela biso eloko wana sala. Pa bande connaît kuna na jamba ba. Très bien, merci. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à Bino pour batomozo ba kotuna vous avez un numéro? Notable bayebi notable bankita mbandaka mobimbe Équateur mobimbe bongi. Notable bankita te contact na ya ndenga na zalia wala ba dénonciation tozo sala awa. On m'apprend que le gouverneur a kangi masuwa na ngai na 75 km ya mbandaka. Et kendeki kotika ba biloko humanitaire. Mais est-ce que comme conflit? Ce qui te dit makambo ya mboka et ça conflité papa sango. Très bien. Bon oko kanga masuwa na ngai sans mokanda sans koti yango na oyo bon asala eloko ya kitotala. To kobenga pe mokonzi mboka amona kobenga pe gouverneur pour vérifier information yo za. Vérifier yango. Numéro de téléphone est 085 013 65 20. Bato ba komi malamu te numéro abokula kezali actuel bankita 085 komana ndako 013 65 20 na suka. Alors bosolo ya lelo ekomi na suka. Oli mbisa sango moto ayi na ntemba benga biso epeno. Likambote. Onyoman. Lobby tokoyamba maître Gabel Oulendo na nosaki yango depuis la semaine passée. Après arrestation ya Vital Kamerhe ozo continue kozala na prison. Maître Gabel Oulendo porte-parole il y a UNC atikali na kolobate bakozala en face na ndeko moko. Alors lobby bozala ebele bozela émission wana po ba vérité nyoso sur Vital Kamerhe lobby tokotuna yango bokoyoka tous les coups sont permis bozanga rendez-vous wana te. Donc honorable Tony moi ba également bato ebele batuninga la moni ba SMS pour kozo lobate pona dossier te na kolobate na ebisi bino justice abengisi biso na note so ba pesi biso nkasa to kende ko répondre ezana likambo te. Maître Tony moi bazali bandeko Raphaël Kibuka bazali bato baza ebele plus de 302 avocats babenga biso pour que bakota likambango mais na yebi na likambango te bozela tozwa to kopesa bino nkasa soki bosenga ya kokende zali to kende nazala confiance na justice nazala confiance na ba magistrat pour na sincérité na crédibilité bazana ngolelo musala na bango kucha pour na sala bango confiance mais ba soda nyonso bazola nangala kan lufungula na kan kabila bozola nangala ba kan nyonso boyebake tango mosusu
soki na ke ko répondre ke bakanginga yo soda okozwa sutanga kotala bosolo te yo soda orate bosolo yo policier okorate bosolo yo moko kanga mwasi andunda okota maître oyo alandaka ngai donc bino nyonso bozali boko tikala kolanda iso bosolo te oyo ngala kosala mais assistant nanga kosala yango lobi tokopesa bino ba numéro ya banque tokopesa bino ba numéro ya téléphone oyo esengeli bo contribuer pour que matériel ekoma liso suffisant to bakisa bato po te to sala mosala msu ya qualité to sala ba concept plus de 9 mais po to sala ba concept wana esengeli to zana esika ya kolobelango malamu soki bo pesi likanisi po te to kende ko sala eloko na biso likambo ezate bitumbe ezali mais to cheli nzambe motema po ta kotika biso te est-ce que na fingi moto est-ce que na sali eloko ya moto tombola maboko na ndako place ozali ekendaki o Capernaum akutani na bayekoli bayekoli ne balobi boye bino bolanda campagne électorale na mboko oyo boyebi bato nga na soutenaki na campagne électorale boyebi bato nga na chaki maboko zala reconnaissant na mbeto ebondaki yo butu mobimba malgré ba caprice apongi est-ce que natangi kombo ya moto ko interpréter ba propos na ngai te kokota pe na kati ya nzoto te po yeba ponga moko na lotaki déjà na butu invitation ba ko benga ngai esika ba ko mema ngai na nyonso ba ko sala na moni yango na ndoto Kimia na mabota na bino tokutani lobi à la même heure pour le même travail pour le même plaisir. Merci à Jumpe, merci également à Chabani Record, Mukolo TV. Ouais, apesi biso nzela na confiance na ye to sala musala. Kimia na mabota na bino tokutani lobi. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Au Congo, toi paradis. Congo, terre promise. Au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo. Au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh, étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba, peko kawana, motema mabe, toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais likolo ya koluka intérêt personnel yango nasengi na yo Masia o kotisa bomoko na bana Congo Congo elonga ye Marabeleli yo Masia Yesu itaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, égoïsme, ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana Yesu nzambe na nga okei nde wa
kobondela mpe kotonga Congo, Europa, Afrika, Asia, Oceanie mpe kuna na Amerika. Oya totonga moko yo Congo, héritage nzambe atikela biso bana ya Congo. RDC Congo na biso ekobonga ale bana Congo tosima na maboko. Tika motema mabe, tika motema mabe, Congo nalinga ndeko na yo Congole. Tika koswana, tika bitumba na bomokonde, tokotonga mboka na biso na kombo na Yesu Masiya. Congo ekobonga aimons-nous les uns les autres. Liloba ya Yawe atikela biso. Aimons-nous les uns les autres. Mibeko zumi Yawe atikela biso. Ebolingo, ebolingo. Il est doux et agréable si les frères demeurent ensemble. Ainsi dit la Bible. Alléluia. Oh, yo, yo. Bosima na maboko bana Congo nyonso. Développer le Congo, c'est développer toute l'Afrique. Afrika ekobonga kaka parti ya Congo. Congo, Congo. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Amen.